chers internautes, vous êtes le bienvenu dans votre émission Short News avec Eki Bumba, votre humble serviteur, toujours dans notre site EHP Media. Quand on parle de l'EHP Media, je vois directement Papa Edo Amani et sans oublier Maman GH. Bambote na bino place bozwami ba mama et bambote ya ba enyo surtout balanda ba émission na biso lelo ndeko na bino Eki Bumba azalaki wapi epai ya frère na biso Matou Samuel oyo autaki kozwa problème munene to choc makasi akufelaki oyo yaye mwasi nde tozwaki tangu ya komona esika nini mama Olive Lembe ayaki ko rendre visite et après cet événement ndeko na biso, frère na biso, papa na biso, Matou Samuel, azaki na message ya koloba. Je suis sûr que image oyo et zananoute, place moko oyo, ndeko na biso, Matou Samuel, a s'exprimer après enterrement ya madame naye, nanu a 8 ans ya olobate. Bozo mona exclusivité, ya message naye, ko tala ba impression naye, zalaki nini, na visite oyo, maman Olive Lembe, ayaki ko rendre ye, et message naye ezalaki nini pona les deux familles, famille Matou et famille ya Mama Kapi. Donc message naye ezalaki tout autour ya ba makambo wana nyonso tu bo tala yango et merci na ndeko na biso Beni o asimbeli biso caméra aza derrière la caméra et merci na baenyo surtout balandaka biso talibo talima kuluto baleki moninga ya Fabrice Nseka et moninga ya Didier Bidimbu le vice-ministre ya éducation balobi gratuité ya scolarité ezo sala penza na kati ya Congo. Didier Bidimbu aza wana telemele yango pena na ndenge ya idéologie et bandeko nyonso tu oyo balandaka biso vraiment merci na bino bolanda image oyo frère na biso Matou Samuel na famille ya Mama Kapi ndenge nini balobi na sima ya visite ya Maman Olive Lembe. Suivez. Bonsoir frère Matou. Bonsoir. Vous avez vu la visite de Maman Olive. Quelles sont tes impressions par rapport à la visite et puis votre analyse? Merci pour la parole. D'abord, mes impressions sont bonnes pour la visite de notre maman Olive Lembe. C'est un réconfort pour moi. D'ailleurs, je ne m'attendais pas. C'était une surprise. Mais ça fait du bien. Hein? Après les épreuves, donc je suis dans des moments des épreuves. Vous voyez, une grande dame comme Maman Olive venait pour me soutenir, pour me consoler. Vraiment, j'ai béni le Seigneur. Comme la Bible dit, c'est dans les moments de la souffrance, des malheurs, qu'on reconnaît les bons amis. Les bons amis. C'est dans les malheurs qu'on connaît les bons amis. Vraiment, je traverse des moments difficiles. J'ai perdu mon épouse. Au lieu seulement que ça arrête là, il y a des gens qui parlent, les ont dit. Tu vois, parfois ça fait de mal. Mais les gens qui parlent, ils ne savent pas que c'est que moi, je suis en train de constater. Mais j'ai béni seulement le Seigneur pour la visite de maman. Que mon Dieu la bénisse. Comme la Bible dit, nous irons de progrès en progrès, de victoire en victoire, de gloire en gloire. Maman, allez toujours de l'avant. Que la main du Seigneur soit avec toi. Merci, que Dieu vous bénisse. Comme je l'ai souligné, que les gens disent n'importe quoi et il y a une grande surprise, on vous a trouvé ensemble avec la famille de Mama Kapi. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui venus partager la rencontre? Non, avec la famille, il y a la réconciliation, il n'y a pas de problème, on est ensemble unis. Famille de Mama Kapi et famille Matou Samuel, il n'y a pas de problème. En tout cas, nous sommes dans de bonnes relations. Merci beaucoup, Papa Matou. Tu as visite à Maman Olive Awa, ma Nino Koloba, la visite au Maman Aiko Salayo, la Sima, qui a Matanga. Merci, na Kumisi Nzambe d'abord. Impression d'Angeza ya malamu, pourquoi? Parce que na satandaki nango te ke mama ko salanga surprise. Na surtout na ba moment oyo, on a zoluka consolation. Oyo mokili esi etelemi. Côté la passion naza nango na tikali na banda. Alors tant na moni mama, vous savez, na zui esengo, na zui magasi. Pourquoi? Parce que même na tikala ki omoni quand même na koya na ye na yembi, na yebite kuti bandaki ndeni. Na so présenter CD na yembi mbala moko don na ki mabi ça fait longtemps.
depuis na même pas tomber la mungongo na yemba. Mais au moins présence à maman en tout cas sans flatterie à consoler mon thème na ngana zuma kasi. Koyoka kena ba moment où parfois net isolé, abandonné, mais comme on a à la personne de maman Olive Lembe Kabila alongwe sika na ina ndako aye ko partager na biso vraiment na kumisi nzambe nde babaka moninga malamu na tango na pasi vraiment nzamba pambola ye akende liboso loboko na nzambe za likolo na ye nasaka consoler nga moko te na bana na ngai nyonso na libota famille na ngai en tout cas na famille ya mama Kapi biso toza consoler tozui esengo na présence na ye nzamba pambola ye elo mususu na kobakisa ezali ke mama ye moko te parce que ça n'a papa n'a pas nzela je crois abimi kaka te kaka ke akei non donc bayoka na papa ke il faut ayako tala famille Matour vraiment merci soué kene na papa Kabila na ndenge apesi mama nzela ayako ko consoler biso na libota ainsi que ba journaliste équipe ne mobimba tamboli na bango nzamba pambola bango na sepeli mingi nzambo abatelaka akoba na kobatela. Merci. Bonsoir mon frère. Moi nazali naza grand frère dans bango nyonso ya famille, c'est mon grand frère. Voilà, grand frère il y a maman Kapi. Tomoni visite ya maman Olive Zawa, auti ko rendre bino visite après solo na bino bozala kinango. Tomoni visite ya maman, quelles sont tes impressions par rapport à la visite wana pe nini oyo tokoki ko retenir na masolo bozala kinango? Bon, maman Olive aye kotala biso na matanga to sepeli parce que quand même azali première dame honoraire mes habitudes na ye ya kotala batu ko compatir na batu alors ndenge to sepeli ndenge aye kotala biso to sololi ba famille nyonso mibale pe heureusement kakuti biso tozaki na kati ya réunion ya famille to kokaki ko to kati pe réunion to yambiye to sololi na ye bien et puis accueilli na ye biso tikali na biso après événement oyo comme ça biso to kokene na biso bongo to tikela frère Matou espace na ye pas. Merci beaucoup. Par rapport à tout ce qui est dédié, Makaoyo, Baloraki, Neti, Bozoyo, Kanate, les autres qui ont retenir les familles et se réconcilier, qui les amis, parce que bon, moi je dois être clair vis-à-vis de vous. Parmi les décideurs, les décisions, en tant que Yaya, nous avons coupé ce programme dans le Lengeni Tokoloba. C'est vrai, ce qui bat ici, moi, attention est à la calicolo. Alors, tout ce qui incriminer les uns et les autres. Mais dans ma tanga, nous sommes africains et à la candengawana. Mais où est l'équipe et c'est l'équipe. Famille Nabango et Sengi Biso, pardon. Famille Nabisope et Sengi, pardon. Bon, en début de tout, Toza, famille où est au Kabonate. Pour Neti Biso, Toza. Mato tikali na bana na baza bana na biso baza banoko na biso bana tikali misatu donc tozala obligé to se fréquenter mutuellement pour toyeba ndenge nini to consolider kaka famille. Alors c'est ce que je peux dire. Okay. Voilà, merci na Hussein Tsasi oyo autiko laksabiso vraiment ba image wana, merci na binope o boutiko landa ba détail wana boyoki exclusivité ndenge ni frère na biso Matou Samuel a s'exprimer devant la caméra après enterrement il y a en fait après mort il y a Madame Naye, Maman Kapi, Oyo, à Tikakibiso, et après visite, il y a Maman Olive Lembe, na résidence, il y a Ndeko Nabiso, frère Nabiso, Matou Samuel, Bomoni, Nini Oyo, à Outikoe Bisabiso, donc il est vraiment conforté ou réconforté encore, et pas il y a
présence ya maman et sali bien et encouragé azui quand même temps ya koyemba pe ya koseka mwa moke et famille ba se réconcilier avec tout ce qui s'est passé na niveau ya ba média to na ba internet boyokaki ba kofingana tout et tout mais bomoni ndenge nini grand frère ya ba madame ou défunt Kapi auti koloba donc famille eza nango na problème morote basili koyokana babongisi po bana bazana kati donc bana misatu na kati ya les deux familles wana eza famille oyo bakoki kokabwana te voilà donc tokomi na suka émission na biso merci na Talibo ma grand frère propre merci na Clara de Bruxelles merci na baenyo surtout balandaka biso Emani Wenge noko bambote na yo place ozwami molongani ya mama na biso Claire Iniete et merci na bandeko nyonso famille Wenge nyonso place bozwami bambote na bino famille Bumba place bozwami bambote na bino et sans oublier famille Basile po bambote na bino place bozwami voilà tokomi na suka émission tolobinde tolobaka ensemble na bino glory be to God gloire ezonga pa na ye bye